Na monito kata relation awa to continuité. Boya lobi non non na 12 heures na benga non message. Moi s'il faut yeba comment ko garder. Salut chers tous, bienvenue sur votre émission Masolo Akati, c'est votre humble servante, la coquette de la presse Balobi, la fille bio, la fille à la taille S. Merci beaucoup parce que Bozaka ebele à Kolanda, émission Nabino Masolo Akati, merci bon, on a abonné na biso ya planète nano et fille. Je dis un grand merci na mère de mère Balobi, maman Mokondi, maman ni maman nana et fille depuis quelque part. En tout cas, merci beaucoup maman parce que permettre nga na ya lisosu liboso ya ba fan na biso liboso ya ba abonné na biso pour na ko partager na bango moi lisolo moko ya mokie. Je dis aussi un grand merci na Nzambe akela ngai ou ya sala qui est la coquette de la presse, la fille bio, la fille à la taille S. Azala kitoko boé, Azala toujours en vie, merci beaucoup Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi pas aussi à mon manager Balobi Yamaki Makiade depuis Bruxelles, le comité qui habite depuis Bruxelles aussi. Et pourquoi pas mon ami personnel, en tout cas il est vraiment ami Oatika Kangate. Il est là toujours avec moi, Arsène Mango depuis Namur en tout cas. Merci beaucoup, na moi ba conseil au Pesakangay et pourquoi pas aussi à Guy Moller depuis Lubumbashi. Binom yo bandi masolo yo banzo kota déjà na kati boé. Merci les sous na abonné na biso et pourquoi pas aussi à mon réalisateur Gimbo Mabalobi Lisu Yanzambe, pourquoi pas aussi à ma consoeur Natacha Boto. Merci beaucoup. Toni toko tamwa di solo ngo kandenge zalara parce que balobi o eza ma solo ya kati, ma solo ya kati. Toza moi si je monte lobela o eza comment garder une relation sérieuse. Et bele bazoe batende ni ako garder relation naï. Ouais. Pourquoi? Et bele bazoe baté. Yesoka moni mobali moko ayeli ne bandeli pona ye akanisi le quoi que aye na ndemo boya ba aventure une fois car soka ye ba coucher ensemble et puis akei tiza bongoti ya relation nyo surtout e bandaka na ndenge ya ba aventure et na suka e komaka sérieux et komaka sérieuse. Pourquoi? Soki yo mwasi oza forte oyeba comment ko garder relation na yo. Ata mobile sur abandé ko yana ndenga ba aventure akosala toujours que tango omona comportement na yo façon oyo zo mela bolingo na bino façon oyo zo kumbela yango ekosala ki akoma sérieux. Bien sûr que c'est pas facile. Ils ont vraiment facile ezakelo ko moko boye esengaka toujours temps. Il faut pesa ka temps na temps. Ebele mibali na biso ebele ata soki amoni que azane et le monde a kobeta c'était na mibali. Pourquoi? Eza mobile mususu tellement que akutana na ba aventure trop, akutana ba aventure trop ayi alingi fille moko boye alinga meme pe na ndimo boya ba aventure alors que la fille azana temps ya ko s'aventurer parce que kotala boye ba ajezo kindi balobi te ke soko za mwasi ozana bonzenga ozobimisa beauté la coquette la fille bio la fille à la taille S azobimisa ndo lobi non il faut na misali la na sala no ki bolenge na ngande balobaka jeune salela bolenge na yo ti tawana eza susuti. En tout cas, on enseigne na bino bozwa ba vie na bino sérieux. Bozwa ba relation na bino au sérieuse parce que relation ezelo ko moko boizaka bien surtout soko kutana mobali moko alingi yo. Et que ça là qui beaucoup mbango na ndenge moko boya bien.
mibali ebele okozala ozano aventurier, oui, parce que il y a beaucoup des hommes qui sont des aventuriers, bazali, oui. Donc la bakingani, il n'y a pas moyen de citer leur nom ici, c'est pas bien. Okozala oya qui approche qui film moko boyi, elle est sérieuse, hein. Elle est sérieuse, yo yele na ndinga ba aventure. Mettons yo moni que o approcher la fille, azo memo na ndenge mon boyi ya logique, azo memo na ndenge moko boyi ya bien, papa kota na kati alerte. Beaucoup mbama na lokolo moko wana balobi soko kuti mutu soko kuti ok village mboka moko boye batambola lokolo moko papa yo pe zwa lire wana bome mama pe na lokolo moko pour que botambola bien pour que o désobéir te na mibeko ya mboka wana to bima na kati aventure to kota sérieux na kati ba relation na biso amoureuse to longola ki aventure. Surtout mingi na mibali. So koute na fille aza sérieuse. Au moni kazo pesa ba idée ya bien pour que on s'organiser, pour que on la monte na kati ya bato. Oui, oza monte parce que oza nyamate na kuta ki o monte. Mais nga nazo ya juste pour na ko bakisa en plus na ngai. Moi savoir na ngai wana nazo ya ko bakisa yango. Balobi te ke soko kuti fille moko boye aza ne bien aza sérieuse et yo kumbele na ndenge mo boye ba aventure te. Bah Jésus kende. Oui, toi on attend le sous ya osala ba aventure te parce que tant ya ba aventure ici les cas. Na ba âge lelo balobi tozo kende tozo koma na ba vitesse moko boya 4 jeux, so pe 4 jeux balobaka. Tozo kende écoute au-delà. Faut toi apprendre makam na biso au sérieux. To longola aventure parce que ce n'est pas le bon moment ou bien eza. Donc, naebite na utiliser mon nini pour nos salles l'aventure. Tobi mana kati distraction, tobi mana kati loyenge parce que ils attendent anati. Ils attendent anati. Comment garder une relation sérieuse, surtout na biso basi? Yeba comment ko gérer mon balinayo. Quel que soit il est aventurier. Parce que tous les hommes ne sont pas sérieux, hein. Ba aventurier ba zaebele. Atozo monazo ya na ndenge mo boya ba aventure. Suka relation bandami mingi na ba aventure et suka na comme sérieuse. Naebi pourquoi parce que toyoka yango to mona yango pe ebele basuka pe na kobala Nathalie en tout cas moi soit longi ngai en tout cas moi soit réussir ngai malgré ba bêtise na ngai. Ya mobali mosusu akola kate mais attention otuni âge no mona penda aza penda muta ba âge intel azo landa vraiment na ba deuxième ce qui peut génération ce peut nini bolo bakawana azo atteindre yango mais azo linga kozwa vie na yo sérieux azo luka kaka assez bazardé à la aventure moko boye alors que ce n'est pas ton exact o ya ko ça l'aventure ti. Luka o mene vie non na ndenge mo ya bien. Moi si zala toujours na ba belle parole. Quel que soit mon bali azo considérer ou bien azo considérer relation na binote. Alinga ki oui. Alingi yo bozo vivre bozala ki bien au début un moment yo constater que les types même plus ou bien amour wana ezo zale sous réciproque. Yo yebaka kandeni ya kobundana peut-être nzamba ko changer pe motema na ye ou bien ezana be preuve ezana ba nini moko boye ba étape moko boye azolinga alekisa yo ayeba si réellement tu es une femme forte, une femme battante parce que balobaka moi s'il faut à la forte, moi s'il faut donc il faut une femme battante, une femme très intelligente, une femme qui crée, une femme qui a un esprit à créativité. Même si il y a créer, toi tu dois créer quelque chose. Au quoi imposer parce que nous, les femmes, tu payes sa vie, ne si ka vie ou exate. Topé sa ka sens na ba relation et si ka oyo sens na kata relation amoureuse ezate mais biso basi to sala ka ke topé sa relation ana et comme sens et comme utile na misu ya bato. Moi si ye bandeni ya ko gérer mon bali na yo quel que soit ça un aventurier
quel que soit la relation na bino au sérieux mais yo meka un peu ko aider na ba conseil meka un peu ko talisa ba réalité parce que on n'a plus ces temps là tant ana tozana ngoli susute tant wana ya ko sala boye ko kende boye ezali susute soka za mobali ya balo yenge aza oyo koto yo boye quel que soit les qui sont na betap moko boye ça te fait mal, ça te blesse. Ezo sala yo pasima zalaka na motema bon maman parce que talaka ka biso nde batomemaka bango malgré moko tozwaka respect wanati po babenga yo mobali lelo qu'on t'appelle un monsieur quelque part. C'est parce que moi, si je suis na libumune pendant 9 mois. Aza moi si à aventure te. Et moi si azwa temps yo sola na nyoka pas convaincre ye. Aye pas convaincre yo mobali. Aza moi si. A memi au 9 mois, a bokolio, a pesio vie, a pesio sens. Yaya. Zonga motoko. Mibali bobi manakati aba aventure. Bobi manakati aba aventure surtout que soko kuta na fille moko boy alingi yo, azo se sacrifier pour na yo, azo pesa amour, attention na ye envers yo. Ezate que yo osakana na ye, osakana na bolingo na ye non. Te. Balobi que soki moi se alingi azo pesa yo ba attention. Azo linga yo, azo salato que pour que ose à la l'aise. Souvent, elle t'appelle. Chérie, tu es où? Chérie, tu fais quoi? Na ba 12 heures. Azo salelo ba message moko boye d'amour. Ba message moko boye ya bolingo. Pour garder seulement votre relation unie. Mais yo ozo la sacrifice à la fité. Ozo la oeza na kati na été. Tant pose au monde que non, la fille azo me melanga na ndenge moko boya qui sérieuse. Mais ngana ko abuser na relation oyote. Ou bien ce que Monique en tout cas j'aurais pas besoin que tu continues. Tu n'as qu'à dire à la fille non en tout cas to stopper awa. To stopper awa to continuer te. Parce que peut-être pour ne pas aussi te blesser un jour na monito ka ta relation awa to continuer te. Oza kaka ndenge o approcha ki ndenge oyebisa que je t'aime oza pe capable pe ya koyebisa chérie na moni relation pour que to gagner to garder ba bonne sens na biso pour que to garder kaka relation na biso na ndemo ya bien bonjour bonsoir comment tu vas les mata kita nde bino moko boyebi oyebise ka vérité non en tout cas na moni que na relation et simba te mais vous mutu na mutu azala à garder ba bande nae wana ekozala bien que yo ozolo bate ozotika la fille à se sacrifier à pesa yo attention nae amour à se déranger pour na souci na yo ayeba que chérie nanga qu'est-ce qu'il a mangé depuis le matin afin di peu boya lobi non na 12 heures na benga non message ya bolingo nangai est-ce que ça bien mais toi tu ne considères pas ça c'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est pas bien en tout cas. Les hommes, il faut beau changer. Il faut beau changer. C'est le temps. On n'a plus ces temps-là. Il y a que ça, la aventure. On n'a plus ces temps-là. Il y a l'aventure. Comment pour notre garder une bonne relation, garder une relation sérieuse? Moi, c'est faut y comment ko garder relation na yo surtout soko kutena mobali moko boy olingi ye pesa e ba attention na yo considérer ye respect et kontaka na kati relation amoureuse respect kontaka garder bolingo na bino toujours ezala uni surtout mibali na biso mingi mibalingaka respect hein amon ozo respecter ye ozana toujours présent présente oza ko s'inquiéter oza ko se déranger ah mobile nanga lelo boya la muki ndengeni et ça la bango pe bien malgré bango bazaka ba égoïste balinga ko lakisa biso bolingote balinga toujours ko bombango on ne sait pas ba bombango pourquoi cause la hypocrite te faut lakisa bolingo non si tu aimes quelqu'un si tu aimes la personne il faut le montrer quand même. Il faut qu'on la qui sa yango bimisi yango na miswa batu.
Ce qui peut au moins que la fille a gardé relation na bino bien, oui. Yo pe mobile ou bien son côté que la fille moro baza mutu likolo. Tu peux aussi la garder. Ce que amour na kaka ba attention na yo amour, respect wana et que ça la pe que akita, a garder pe ba nini na ba valeur na ye. Autant que non mobile a linga na ndenge mo ya solo donc ngape fona mi pesa na mi kotisa. Respect ça la raqueto garder ba bonne relation, ba relation na biso sérieuse, amour, attention, obéissance paix et contact. Babi moi c'était il faut zalaka comme poli, osara toujours likolo à mobilité. Moi c'est faut que mi kitsa quel que soit son caractère. Attention à ça du genre à ça compliqué, il est dur. En tout cas, il faut que y bakaka ko garder ba bonne relation. Une relation sérieuse, il faut y bako garder ango. Il faut que y bako lengela ango. Moi si lengela copain ou chéri na yo ton amant. Mobali na yo mari. Mari na yo yanda kusoki osi bala déjà. Ba non ba baité bazana ba célibataire bazana ba chéri na bon il faut boye ba pendene ko lengela bango. Ezala côté moi si ezala côté mobali. Na lobi quand même belé. Toko continuer parce que toko lobanyo surtout mbala mokoti on garde na prochain numéro toko zongela yango kaka ba numéro nange ezana ekozala affiché na bande d'écran bon nango. En tout cas merci beaucoup hein? Merci parce que vous avez branché connecté ya kolanda la coquette la fille bio la fille à la taille S moi soyez barakoloba moi soyez tellement surnaïe et puis ozo garder toujours ba valeur naie quoi na singa pe na bino ba fille hein boy bandeni ko garder ba valeur na bino surtout que boza oza mwasi mwasi faut za la mwasi moko ya poids faut za na ba valeur moko boy o batu mususu bazana ngoti il faut za la unique à ton genre. Merci beaucoup na babonné na biso, merci beaucoup na équipe technique Mobimba ou accompagné Kinga Bongo la coquette, la fille bio, la fille à la taille S. Je dis aussi un grand merci à nos fidèles téléspectateurs au Balandarabiso de partout dans le monde en tout cas. Beau consommer émission, beau liker, beau aimer, beau commenter. Tozawana. Moi, BRR, ce qui est Zali en tout cas. Toye bandeni à réparer yango. Na pesi bon merci beaucoup na ma maman chérie Awadouni a failli la maman que j'aime beaucoup et pourquoi pas aussi à Daniela Kambembo Norfi Kambembo et pourquoi pas aussi à la patronne à maman Mokonzi ah nana et fille depuis quelque part en tout cas merci beaucoup. Merci kenga na bino to kuten na prochain numéro.